Mais qui n'est pas été comment faire la zobeta basson zobeta de partout. Au bêtis disque d'or aujourd'hui. Des albums sans disque d'or et Abilokos. Et puis moi je ne donne pas faute na Batouana. Et ça juste biso to ba congolais ba sasa. To ko la rater photo to za pe obligé to ba français té. To ba congolais. Mais ça fait partie il y a langue où permet à tous se communiquer. Est-ce que que Neymar na France ba français té. Siko Mikolo offert comme son mapena comment une voiture. Na mon Range Rover. 154 800 euros. Quoi en franc congolais scocha. 154 800 euros na franc congolais. Mais Babi Range Rover, il y a beaucoup d'artistes qui ont parlé, et mon anara, Lamborghini, mon anara. Yo sommes Lamborghini, tambola ke kota batu nanga. C'est qui ce monsieur là? L'artiste est musicien Robino. Texte français, il y a bien. Moi, tu as vu côté clip Fergo la salle. On a bien ma français, on a Namoro na yebi français, Namoro. Kofi Olomide héritier. Ah papa. La musique Namoro batu ba yebi français bazate. Misaka na album tokos na tokos de 100 disques d'or bilokos ozo zo disque d'or te ozo ngiso studio ozo bimisala biso tokos 3 154 800 euros quoi na franc congolais scocha 154 800 euros na franc congolais. Mais Babi Range Rover il y a beaucoup d'artistes qui ont parlé le blanc on fait la suite et mon anara Lamborghini mon anara mususu ya bimba ministère ba lataka na bango o senti pena ministère la tobi o yo lati ozokende osala casting a film porno tonde tolanda tozuwa banuze Congo Victoria TV ya jibe kumalota le boss tolanda tozuwa banuze bala poto bana kin bana luanda partout dans le monde. Congo Victoria. Je suis d'excellence au rendez-vous, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir de partout. Ça dépend de laquelle vous êtes en train de nous suivre. Votre émission est faux, présentée par les vôtres, Amiral Chamaleking de la presse. Mesdames et messieurs, par rapport aux actualités encore, j'ai le réel plaisir de recevoir ce monsieur parmi nos confrères Oyo Soleil Ferregola, le padre. Vous le savez, l'artiste Ferregola a aussi prêté dans vie club visionnaire resté avant-hier par rapport à mot de la femme. On va essayer de parler avec les bougards de la presse par rapport à l'actualité des news de l'artiste Ferregola, par rapport à studio comment l'artiste Ferregola a enregistré l'album le plus attendu au Batobeli, c'est là comment album c'est là avec amour, avec beaucoup de patience par rapport à l'artiste a zopé sa biso, Bastul, Marc, de partout. C'est là comment l'artiste Ferregola a Yembara, meilleure voix parmi des artistes africains. Laissez-moi remercier notre équipe technique qui travaille vraiment au four et au moulin. Merci à vous qui sont là Presse TV pour l'excellence du travail, sans oublier le prof Simbi Machine dans le montage. Et merci à vous, notre boss le vrai et le grand pétrolier Dallas JB Koumalou, monsieur très puissant, très humble. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Merci à vous. Et Varas Abdallah qui me suit depuis ISA, sans oublier Manu sur Sudi, depuis Île Maurice, Warrior Makassi, il a fallu pour pas instant Dubaï par rapport à l'affaire. Merci aussi à vous, Omar, ici, dans les Nations Unies, précisément en Irak, Warrior Makassi, il a fallu pour pas. Merci à vous, mon vieux, Odilo Mampouya Boutique, exemple, à suivre mon vieux, le seul et unique opérateur économique, mon vieux, Chico, ma belle maman, l'ami personne de Ferregola, ma Belgique 2, ma Belgique 4, maman, Touchouna Tati, la femme d'affaires depuis Paris, Christelle Beau, la femme d'affaires. Jolie Massamba, moi je suis à Simbi pour marcher dans ma boîte. Merci aussi à vous, Kenny West, garçon de la ville Gisolo, ils font la biseau. Mon amour, quand on va essayer de parler avec ce monsieur par rapport aux actualités des Ferregola. Bonjour les beaux gardes de la presse. Amiral Chamala. Bonjour, bonjour encore une fois de plus, le patron Kosa Couleur, Barbara Mazirel, en direct des États-Unis d'Amérique. Patron Misapa Pembe, Mikolo yo, patron Azana Sassara Moro. On a un docteur. Papa, basala rien na mboko yo. Nzela yango ane buka ni kuna na ponji likuna. Yo mo patron a contribuer loko. Yo mo patron a contribuer loko, mais Kosa Couleur ke bazaki wana. Eza makambo bana mboka te. Kosa Couleur azaki a soutenir bana chon papa nzele bukani ba ye na defo te azaka patron alimete ka te aza mutu oyo azosunga bato. Et puis na bosani te vie na nga Miguel Mbongo. Nazokolela ye mabe Miguel Mbongo nazokolela wo mabe Gilio de Milano, Suisse-Irlandais, donc aux Hollandais, ngai bogard de la presse. Aux années émission sur la Sasa. Pour ngai le kuta mabe nazo kende mikili. Na yebiso yango. Sika bozoli na poto, faire azo manga poto. Vendredi nazo ke mikili. C'est quoi la muka tombolo? Aya ko loka ngai. Test na makasa luka. Na yebiso test ya coronavirus yango esika pena ke no. Oh, ça là déjà parce que vendredi ozo kende mikili. Uti ko sali sango do nazo de mikili. Bana poto bozela ngai kuna nazo ya.
Siko eloba siko. Qui a dit que na obengi son aéroport ya Ndili? Musale futa ngate futi. Papa Kasson dit maté muka tombolo faire quoi l'opération opportunité. Papa na rebisio que le seul journaliste azaki dédicacé na concert wana c'était moi Bogard de la presse. Et puis na rebisana bana poto que no maya makelele tondaki plein banda ko tueza kanzinga nzinga makelele cholaki. Na banda ko ba mise mususu. Ah, tika oui. Et bon yo ebite ke mbole betaki lobi papa. Mbole betaki mais les artistes o makasi ba longa na ba makelele ba koma na ba campagne. Les musiciens o bazaka na sama ya makelele yeba ke chebino ekotaki mai. Boule betaki lobby eza ba vérité ça ça. Donc ibuki kutu chango. Chango kutu ebukani bon yoka pemene na makele là. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre c'est lui le Bogard de la presse, c'est mon Tombolo soda a fait rigola. Il est là parmi ba soda oyo ba lobela l'artiste a fait rigola. Mon Tombolo confiance oyo comme n'ont pas fait le leur mo pe so ba prêtre ba costa couleur bientôt là vendredi au confirmer ba tout. Voilà qui teste ya carte ya coronavirus aux autres ennemis qui les font. Confiance nous ont comment? Te omoni lelo yo il faut toye bakamaka mususu na mboko yo ba mise ba ko saka biso trop surtout ba mise belé ba ko saka batu na TV onga na za papa social onga na songa ka batu onga na za nimba mais tout le monde otali ba mise chez bankutu ba mise na ekutu tout lelo ba vanda ke pas ba parents da tika boyoko bazali mais à quoi c'est parce que non mise na ngata mala mutu otali bo mise tata mukolo avant na chez bango bali donc le padre ndenga za wana za neti minembwe faire ndenga za wana za neti minembwe ibano ba kolba ça veut dire kolba no ba ça veut dire que za quartier za na est au moment tango déjà ba rwandais ba nyamba kota na minembwe ba récupérer mabela minembwe neti ko ma bango ya bango bana est ba telemaki ba boyi bana bino ba kolba to ba diamant ba or ba cuivre ba millénium mais minembwe ko kende te maintenant ce qu'on a musique minembwe c'est fait rigola mon Ntombolo mo ma bakanyende numéro 1 na bango nyonso na koyemba na kolata na kozana ba mapango ebele kozana ba beti butsa 1200 euros zo komana no wana comment na ebisi OK côté internet na lelivi na ngai na moni prix ya bout faire beta ki na concert wana c'est trop cher vraiment papa c'est coûtant wana za pena boto ka tuma mwaka kufa na avion c'est pas donné à tout le monde mais les padres là tango balale botala na kina wako ngana zolo ba yango même na ma musique oyo mususu ya bimba mise balataka na bango o senti pena mise lati obi oh yo lati ozokende osala casting a film porno tondeni ozoyeba te o mise lati nini timba na nzuzu onja c'est-à-dire ozolata bilamba ba momi ba mise ba komolata bilamba ba banzel na bango mais ça ba ça pas coutir na ba griffe monsieur la bande papa coutir yango ta service ni yako salata ngo bongo ata yo mo mais moi de changer là tu changer tant on va vivre na ba artiste mikolo papa na yebiso que le seul mutu o azolata bien na moment o c'est ferré azola to senti pena ke mobali responsable azobeta musique pe kuba tozaki nayebi ke bomona ke concert to beta ke bato balobaki trop tozongisi bilenga ville à part papa chéri na 5e génération c'est fait mais club visionnaire babi bato aki moki aki kaka bato ko 50 personnes plein à craquer papa espace que tu allais sur ce podium baté ba artiste boki même ba hôtel ba miso ba aki na bassé mais pour na biso ke biso tozongisi bilenga ville mon temps faire beta concert na Côte d'Ivoire banalise excuse banalise ça makina kina ebele ondenge za boy concert wana kutu concert raté kutu mais concert ezaki en direct batutu babando otala ngona MTN MTN ngana lobaka ngweza Orange Money te oy ko sala bato ayiba bato bambongo wana ba M-Pesa ba Airtel Man tout ça wana za MTN réseau basala la ngona ba West Afrique alors tant to beta concert faire le non tant okita kin il faut bana kin ba sepela. Donc, tu moi acoustique, matinal acoustique, il y a dimanche. C'était l'occasion, il y a anniversaire d'abord à faire rigola. Et puis, une journée de la femme, il faut qu'on organise, il faut qu'on honorer ma maman. Il y a ma maman, il y a ma puta. Vous sentez que tu fais, c'est un chemise, il y a disparaître. Na boya ko lata ba maputa wana pona ça. Tombolo tozo non na sima papa on va voyager na yo parce que vous confirmez ba tout. Mama voyage na lingo lobela ngote. To voyager. Na lingo lobela ngote bando ya internet ba komi beletana baba ke lini tipo na malade. Fali tambwe. Ezaki na ko lokoto. Ko lokoto mais sinon jamais moi da to ko lobela ngote parce que déjà c'est bon mon frère a comme déjà c'est bon malade déjà c'est bon a zone déjà na parler na donc c'est bon ba pote ko muka ko na ngom. Et ça na stricti baby qu'il y a du chroniqueur des journalistes c'est vraiment le blague faire rigola le ba frère na biso ba frappe héritier ibula ba ça moi belé na frère nous sommes tous les jours na yolo babi c'est comme si yo na bango bokanga ma pena tout mais bolobela carte c'est mon frère yo za la loi na kwena yo moko ma loi l'idée la sarani mais bango ba box parce que ba mona yo le baramo trop yo ba tika yo na kwena mo bango ba travailler ensemble est-ce que vous avez un problème ba frère homme soit le bela faire rigola.
Si ça la yo moko. Moni ndenge za boye. Eloko liboso merci beaucoup. Il faut na éclaircir bana poto. Toza net faire aza Jésus. Voilà. Tozo benge Jésus. Naki Jésus na ye toza na ba mangombe belé na kina ACK ezali. Voilà. Catholique ezali. Kimbangiste ezali. Soki église moko bo soki bi pointe ezali. Donc ba église ezebelé. Non biso nyonso tozo kumisaka kombo moko. Tozo défendre cause moko. Voilà. Sauf que ba identité on na zaka na yango nde. Poko maneti ngai il faut le gana école à Zacharie. Vous avez pas besoin de ça, vous avez agressivité. Donc, on a botama de Anaza déjà, n'a même un chef coutumier. N'a de Anabatuna Kambara. Mais besoin de défendre Cosmoco, c'est mes amis, tout ça, la boulot bien. En tout cas, besoin de défendre Star. Pour les lots, il faut y baquer. Il y a des métiers, trop de tout ça, la rappelle, Moko. Tout ça, la rappelle, émission, on a pas de trop de fisson frappe. Fisson frappe, Moutounanga, il y a déjà peur de la révolution. On a pas de trop de killer, Kilesi, Gouv, les Gaulois, Baza et Belé, les lots. Tout ça, il y a biso plateforme et affaires. Nous ne sommes pas payés. Dès que tu as fallu la mais biso dozo défendre moto yo bango bafuta bango bokende bofinga faire et tout ça bino bafuta bino te biso bafuta biso ndé biso dozo défendre frère nous sotangi ba comment ba finga rappel ba mission le papa ma l'artiste Fanny non mais ma papa faire avec équipe nationale. Vous comprenez mon frère. Donc les loyo j'espère que il benga ko beta peut-être bazo beta match na Cameroun mais yo ko za na changwa ou bien ko za peut-être na bandal ah ibenge fala ko tsa kutu ata miyayo ibenge ko tsa ata trésor pour tout on ko za no kunate pourquoi ça ba bon parce que les équipes nationales vous comprenez. Donc les loyo pona nga ba journaliste il faut basa la maye ba comprendre que faire rigolo à grand frère ya ba F nyonso les lo faire rigolo azo longola Congo na soni les lo faire rigolo mutayembi azo yemba kolega ya zate faut ba rejoindre biso totombola mwana mai akende liboso parce que azali le seul l'unique azo défendre mboka na biso faire az ambassadeur so ko mona bato moko boy balingi ba diminuer ka côté mboka ezo kende bien bazo diminuer yanga nazo senga l'état oh toi ko finga faire l'état kangaye akangaye poko finga faire zane to fingi fachi voilà. Mais par là, quand le yo se voyage, est-ce qu'il faut créer jalouté dans ma frère, non, monsieur, mon ababa, il a affaire et tant que ça. Chacun son tour, papa. Problème qui est jalousie, comment on quand les padres, chacun son tour, non. Confiance, chacun son tour. Ngana kolobaka que non, botika la robattre la mboka bien. La battre la mboka bien. Donc ça la bien. Basa la boulot bien. Tout ça la paix boulot bien. Donc makambo bien ezali quoi. Makambo bien ezali inchallah donc talaka lelo ba biso lelo ba vie ko engaye. Na bengo na aéroport ndili. Keto kitana gisola. Papa. Papa msula ko tsatembe. Ba boya. Na yinga bino ba bato atembe. Ba boya. Bo bato atembe. Mais na zo kende. Gisola zo zoyo. Malembe. Mon tombolo total concert très belle production son qui tourne comme d'habitude dans mon présence il y a Macintosh la production Ferrego la bonne quoi son makasi na bande qu'on a ouais Bill Clinton a fait quand même le choix entre amis et frères. Ferrego là c'est son frère, là c'est vrai, les autres c'est ses amis donc baninga naé il a fait quand même son choix à Ponine de Konaye ngana zaki les journalistes on a tourné Bill Clinton question en plein concert na yebisa que Bill Clinton a watomonio na concert et à faire rigola. Alobi nanga petit nanga bogard de la presse na yé na concert à faire j'ai fait le choix faire c'est mon frère et puis azama kila nanga yi tokola ne ba place moko na bakisa ça la place moko tant ba na wenge musique maison mère abli na poni nanga côté o yande ko nanga yi na côté linde ko nanga yi tellement que baza pe na kata studio parce que ça la dynastie oh lelo faire rigola ça là qui moi appelle na ba confrère na yo nyonso pour ba beta musique place moko réconciliation wenge. Mais tu peux dire quoi? Il y a des gens qui disent aussi que faire la salle locaux parce que à se sentir il fallait se bête à ma casse et on sentir ma frère pour ils ont former permettre à comment à moi à pied égalité. OK tu as besoin de ce studio. Il y a ça l'année bon à côté studio mais finalement on va no bête en dernier ni musique en moi qui ne peut pas être musique ça est qui n'est pas été comment fallait se bête ba se bête de partout. Oh au bête disque d'or aujourd'hui
Deux albums sans disque d'or et Bilokos. Et le bassin Léo. Disque d'or, tu as un bel artiste monte sur un disque d'or. Papa, Michael Jackson a fait combien de titres? Si c'est bientôt pas entre 4 et 5 titres. Mais il y a 5 titres, on a un album. Azwa benda ba récompense belé. Alors là c'est vrai. Mais hier à l'équipe déjà na mettre na Michael Jackson. Quand tu dis ça qu'on fait le mieux pas plus de 26 albums. Azwa Bakora, c'est international. Azwa ba trophée belé. Siko yo bimisaka na album. Tokos na tokos de 100 disques d'or Bilokos. Ozo zo disque d'or te ozongi so studio ozo bimisala biso siko tokos 3. Siko tant tokos 3 yeboye tokos 4. Donc tous en période à tokos. Biso le belo côté et dérangeable nani par rapport quand fallait pas ça là il fait azo ça la musique pour ba fanatique na ye asa la musique pour ba fanatique na ye biso pe tozo ça la musique pour ba fanatique na biso biso nde to boy to ça la étouffé parce que biso tozo bimisa déjà kala mingité harmonie zo bima fin avril donc j'espère que vous aurez vos sons ba son na bino bien ba clip maramba bien ba mettre Gims ba yembi ba José ba yembi ba tobele ba yembi donc boza na bino calme biso to boy nde étouffement ba to so le bela trop par rapport à faire rigolo là soit mis album ba clip les ala qui est mon so ba chanson c'est bimi mais sans clip est-ce que cette fois-ci na harmonie to mon un système on est au salamate te au salama société tellement que trop de contrats ce qui va contrat hier les sous artiste a osala obligé que de répondre na ba contrat puisque a rolinga asa la clip le mais contrat il pas que de bête en États-Unis asa la clip ou bien que de bête concert d'abord as a businessman d'abord businessman azol kalar pour na libota na ye pour na bana na ye pour na bato bazol landesim mieux vaut attendre aussi sa contrat pas passer likonda après aya asali ba clip mais ce que non contrat était na moment azo ça ba clip pour ça ne ba clip manango dans le bon le roi de la forêt azobeta Zénith de Paris na juin oyo a bien si ba tout mais on a remarqué aussi Fergo la ligue c'est comme vous en avez est-ce qu'il y a confirmé la battre Fergo la pas pas artiste au bago va représenter le roi de la forêt na Zénith de Paris n'est toujours pas rimé d'autres circuler par non premièrement d'abord c'est une bonne idée c'est une bonne chose aussi côté artistique côté pays à musique à Congo Fergo là c'est aussi un parent as un patron il y a mouvement naé et monsieur qui peut-être qui non est tombé le même jour au faire à vous appeler un concert dans les États-Unis voilà est-ce que kokende ko beta ou bien kokende na na Zénith parce que celui pas en production la même date ce qui a kozala mais par respect aussi le temps vers 5 ce qui a kozala disponible il sera là horaire par il sera là non polémique par rapport à quoi parce que Fergo là aussi paye aussi ses musiciens paye aussi nous donc parce que et qu'on a un dérangé c'est un problème de compréhension après ça fait 20 ans ndenge ça ba jeune to ndima boisa la bomo na betine kara salite da sala l'autre femme ko fait le midi na clip ba enregistrer na studio mais clip boya ko sala mais pas problème aussi ça la clip n'était pas obligé là banze mususu amaka de respect eza banze mususu oyo et beta mati lelo ba clip eza te soko tel même wake up o basana papa wemba ba clip mususu ebimate donc il y a que faire à sa premier musicien ou peut-être à ça ba clip tena ba featuring et ça c'est battant on les a un manquement de respect et manquement de respect te faire aussi il doit être d'abord respectueux puisque à sa patron tant yo beng se faire pour ko beta place yoza il faut opé ça ba condition à sengeli il faut que ça condition nini on a venir ko faire le midi ba na studio jour ça la clip ou était ba ben on te mais est-ce qu'il est toujours obligé pas ça la clip oui, ils sont obligés de faire ça parce que c'est dans nos studios. Le jour où il fallait faire la clip, et ça jour où nous bête concert en Cameroun. Oh, mais quand on bête concert en Cameroun, on a jet privé au président Mboka Beng Saki Paul Biya à l'époque. Ce qu'on a vu ça président de la République a Beng so yako bête la concert. Yo tika président qui ndosa la clip. Mukatombolo Ahmed Bakayoko tout tika biso aza parmi en Afrique au artiste belle boire que faire gola pas boire que mettre tout le monde absence c'est faire gola dans matanga ya mettre Bakayoko qu'est-ce qui est empêché est-ce que faire ça obligé que dans matanga mettre Bakayoko hein de lukuta o e commune et comment ni mes frères oui que biso to na de matanga na mboko magic system na Côte d'Ivoire a été hein oui que biso to ko faire le ski ah ouais là c'est vrai est-ce que atta condoléances mes condoléances à pas ma salutation condoléances et pas magic system atte ah monsieur ça mais une monité ah mais basa basta il y a faire ndé yebani ya koyebana te ça peut start il faut ba internet lobby la paix là on cause un réseau soulever pour moi important vous comprenez to ku fela rabatu na mbore belé to mona rabatu libana basonga rabiso te musicien pays papa biso to ku fela Thomas Lokondo un grand homme un grand politicien est-ce que yo moni ba salutation outi pas na Cameroun na Côte d'Ivoire ba lobi ba ku fela boy biso to zaka obligé de faire aussi à ça là qui est très nécessaire à souhaiter na page na c'est normal à cause zaka te ko kendepe
tala mutu akozala kei mais oyebi te makambo eza ebele biso mpe faire aza baza na matanga ya Joski omona asalelaki chanson faire pena azolela vie Joski Kiambukuta interprété chanson avec Joski très belle chanson faire aza na tante azolela nanu ndeko na ye nanu azolela nanu Joski Kiambukuta nanu vraiment vraiment na pesi raison faire azolela Joski soki matanga Joski esili nde akei kolela bato ya libanda. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Vraiment. Est-ce que Bamicho Bakiwana Balelaki Joski? Entre parenthèses, ça reste à vérifier. Voilà. Moi, quand on m'a harmonie en avril, confirmé ce date, ma moto. Harmonie m'a déjà fait en avril. J'espère que. Nini Oyoko Singa. Na patron en fait la nuance par rapport à la rumeur on est circulé sur l'artiste par rapport à ba texte français par rapport à ba critique au bossal oyo ka oko Singa na harmonie. Bobongisa moi muke et ça oyo public ezo senga pas artiste ba texte français ya bien moi tu bi kota clip faire go la sala na bino ma français wana na mboko na yebi français na mboko Koffi Olomide héritier papa na musique ya mboko bato ba yebi français bazate sika boyoko bazate Koffi Olomide yebi français mutu yebi français azate na musique ya mboko azate héritier Watanabe il parle bien français soki na lingi na landelo ba français bango ba beta et mususu omona nga peut-être na zandoki comment toyoka ba je suis né décembre 14 février toyoka ba biloko ebele betama na mboko oyo le beignet mikate abenga ngo fruit préféré toyoka ngo s'abonnez-vous oleo lo ba abonnez-vous aloba s'abonnez-vous papa biloko eza ebele ka faire te. Et puis, moi, je ne donne pas faute à Batouana. Et ça, je suis biso ba Congolais, ba Sasa. Tu as la rate photo, tu as obligé de être français. Tu as Congolais. Mais ça fait partie, il y a langue où il permet à tous de se communiquer. Est-ce que vous que Neymar en France est français? Ah, là, c'est vrai. Est-ce que va se Neymar? Messi, il est français. Bah, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est français. Jésus-Christ de Nazareth. Soraya, il est bilingue. Akoza batoti ma yebi kutu angota yebi muno kamboka na bango eza ba interprétation ya ba Bible Jésus yebi kutu lingala te yebi français te yebi lo kamboka na bango et affaire ndé comme problème miseni na yebi français na mboko bitu to lo ba français ko bundana na ngwa na yebi yango te ba kofi ba yebi français azate papa yo yebi français bien les français papa parmi l'artiste au la vérité RDC français yo rapena mundela che penalty allo te où o rapena o siko yo te yo kani t'es où? Allô? Allô, on a peine à faire. Voilà, mesdames et messieurs, tu comprends, c'est lui le beau gars de la presse. Moukwa Tombo, le soleil fait rigoler. Voilà. Pour sa musique. Les padres à Longoli musique na ghetto, à Matisse musique. Les lots lingala ezaki bazo finga lingala partout. Mais les lots lingala commis langue mon préférée. Koyemba lingala mon qui fait rigoler zaki na Côte d'Ivoire. Bato bele bando senga e betela biso kama sutra betela biso vita imana o santé pena ba fanatique ba mo ba matisi na bodium abando yemba ba chant ya faire rigoler kala lingala c'est une bonne chose ils ont défendre mboka na biso mais faire rigoler depuis ba production ici le wana na télé zo le katé ben miso zo le katé aleka dimanche hein aleka na mami lela pona ko yebisa ba fanatique bosa la calme fin avril déjà biso bato kanga monde na musique mo ko to mona minute ce qu'on est au terrain des musiques so beta musique nous soka oyo sepela na on faire rigoler na terrain te musique so beta et ça le kumu ya mboka artiste ni oyo na mama opena musique so beta ezaka ka mwana na biso abimisi boka seka oyo mwana bino nani inonce bi comment mwana bino te aza mwana biso mboka mwana na biso mboka mwana biso ya mboka ta ke congolais mwana mboka quoi mais quand tu dis ça il y a des gens qui disent que l'artiste fait rigoler na groupe na bino bozo ko encourager inonce bi na ba manque respect mwana wana aza mystique comment esi kabazo bomantaba même azo welela papa bazo bomantaba même azo welela inonce bi quelle réflexion mboka bana na bana eyo mboka bana na papa tika depuis nous ça bien plaisir tant bon moi non c'est bien oui ils ont ça biso plaisir parce que les musique na biso zo kende liboso les plaisir au sarana te on bon nimi musique qui liboso mais oui c'est ce que nous voulons ils n'ont ça yaka na style na ye Afro Congo les alate lelo esimbi papa mba yaka na ba odemba ba Koffi ba yaka ba chacho ils ont ba référence c'est ce que moi je te dis que non la musique d'abord c'est la référence. Fais ta référence. La référence, nous devons encourager nos papas comme ça, là, manquement de respect vers l'artiste, le pas qu'on manquer président Nabino. Mais innocent soit manquer peu de respect, peu à ça la paix qui bon moi na moqué ma beza qui bon moi na moqué peu. Le lobby flèche on a on parle ba gaulois
Beaucoup bête les maboko. Mais quand tu pas bagolo te puisque bagolo ndenge bazana to se respectaka. Yo so mona moi ça faire na TV. Yo so mona moi ça papa Hervé faire rigola mungu antombolo na TV. Donc moi ça nani bomona na TV. To mona ba mbasa bazo welela ba komi welela mobali awa. Na bana ba komi ko ba yo moni angote. Mungu antombolo. Papa TV za radio te kende na ba page la mama kende na ba page moko bo soki ba news de chanton soki ba maman soki la manine kendo tala ndenge musicien moko we moi ça na yazo kolela libala. Maman bana na ya kala. To ebika rien na film ba PC mbongo on a créé ba problème na ketchup. Pardon comme manga ko na. Ya obiso to parce que yo beti ngo na explique ce que version vraie. Comme manga ko na te moi na main. Utiliser film pour na créer ba problème foyer ba. Comme manga ko na te. Na susu na mama wana te po ndenge za boye. To za susu na ba manga mwana ko lo batenga na zo le belaka ke non. Biso to se respecta ka ndenge biso to za boye. To yebi ko se respectuer to za susu na tante ya o boye te. Wana pene fobo tuna Yuri Kalinga. Yuri Kalinga. Wana pene tuna Yuri Kalinga. Mais il y a un boxeur, comment le bel la musique? Mais quand benga ina na opio numéro no benga pour éclaircir yo par rapport ya ba article box. Te ya Mikolo azo réclamer nana mayonnaise. Nana mayonnaise. Muka tombolo soki le harmonie bimi et frappé tene bozoloba. Et aux ala soni pour les padres. Papa sika na yo. Wana eza liwa. Liwa. Miziki. Et le bas depuis pour maniance. Tika amiral. Ngai mutu nalala na mokonza mboka na yibi ki est ce monsieur là. Faire yemi na nenga lokosaka te. Et puis kutu yemi na ba minoko oyo kutu ngai na botama na tika ko yoka munoko wana. Qu'est-ce moni oyo yoka te faire yembi. Mutu yemi na ba kimunukutuba. Oh. Munukutuba. Faire yemi na munoko ya ba pakistanais kuna. Faire yemi na munoko ba israélien. Oyo kapena ba changer pena mwana nzamba ko ya. Babanga sa mitema baloba on a mnoka mboka kuna me faire yemia. Obi keta on a bi oh. Chongo. Ah, le padre, oza musique nini? Ngana bi chair de poule. Papa, kala mingi te mboka oyo et puis opération disque d'or. Pour la mama ba sakani trop. Et puis monsieur to bi monsieur 5 jours to ben disque d'or. Na mboko yo. Tant on peut bino boza bato muso ba bibo somi bo capacité bino bo ebisa. Faire azana mbongo so ba kosomba ba biloko na te. Faire fatonga banda ko sikoyo. Mikolo yo faire comme somba pena. Comment ni voiture? Na mon Range Rover. 154 800 €. Wana franc congolais skocha. 154 800 € na franc congolais. Mais ba bi Range Rover il y a beaucoup des artistes ba na ngona ba parler ba le bela. On faire quoi la suite Range. Et mon nana Lamborghini mon nana. Yo somo Lamborghini tambola ke kota ba tunanga. Robino Mundi bo sana ngo. C'est qui est ce monsieur là? L'artiste est musicien Robino Mundi. Soko bete na Facebook au moment la pena Robino moko boya jouer kuna beta. Beta na Facebook, je te dis. Robino Mundi ou artiste et musicien moi je parle. C'est monsieur là avant ma campagne. Héros. C'est faire avant li campagne. C'est quoi to benga on li campagne. Est-ce que Bino ma campagne Bino on benga ma campagne. S'il vous plaît. Oh ben on na njipa au moins na nous allons Robino Mundi. Biso to za problème na ba joueur té. Da wana joueur no ba artiste et musicien comme le Robino Mundi bo. Na yebiete. Yebiete. Asaka na moni faire ndenga za wana za mu ko ntombolo botela nga teme na kanga internet na moment 2020 2021 c'est nous toujours nous au sommet bazolo ka basala ba base mais to tchena biso kate toujours kotanga na susu bato awa te biso to beta masolo Real de Madrid yo lingo tanga masolo Bazano FC Force Union Sacrée tout ça biso to beta masolo bato beta na pelouse synthétique. Yo beta masolo bato beta na ba stade nan ya baba onin stade municipal ya Bandal stade allemand. Ah non biso mikolo to somba zeko somba moni faire mutu ka sombi wana et ana yebisa ki no ma makelele ke yeba que déjà mapango to eteka na ma makelele eteka na franc congolais je te dis to les pas à somba kuna au filmer boot oyebi ke good wana oyebi bot wana ah tu es musapi boy eza divention et ressemble le pan na Bandal et ressemble le pan na Bandal lungwa na ma makelele kuna na ma makelele bateka bango na ba franc congolais oyebi honte et puis kutu bachola ki lobi mbule betaki fort tous les mapanga ma makelele musicien onyoko yebisa ba boîte na bino faire zo ma place wana pour ton école ndenge za wana acha école place wana ko de yana sila yebisa de abande na biso ya on a traque faire soka beti concert na Cameroun bobongisa déjà sika bo réserver place pour son train concert a pas ma somina mutu le plus cher na moment oyo et bon deuxième concert talana no concert to betaki na millionnaire club Boots au sentir peine. Voilà mesdames et messieurs, c'est lui le beau gars de la presse Mouko Atom, le beau gars d'après tout mon chien de Danayo.
message nous ko lancer na ba Gaulois nyonso ba ça la assurer pour no ba yamba album Harmonie, l'album le plus attendu. Donc ba Gaulois nga na ko senga bango juste que tous a toujours motivé et puis tous a toujours déterminé et puis soyons sûrs et certains que mutu l'équipe soit azate. Bola na ba vinga na bango faire lelo bando finga mukuse tilapia mais soko ta mutu bando finga faire mukuse lelo akoma grand P. Lelo grand P. Butalikaku. Oh lelo ara musicien. Atiki musique. Akomi comédien. Akomi comédien. Akomi lelo journaliste. Butalikaku asala ba analyse contre faire. Lelo akobandi oteka siko ngulu na kapela. Tala yelonga mutu na koza congolais. Ce message doit être congolais. Butalikaku c'est congolais. C'est monsieur congolais, c'est un artiste congolais. Asala ba succès asala à l'époque oyo. Jamais Butalikaku asala congolais asala yelonga ba wara. Papa na baza ba wara. Malien moko boye. Mais la mystique a fumbo ki ba bino to bo mis album artiste mo ko betaka chanson mo be compliqué disque na bino. Tiens. Disque wana is a arche de Noé. Tabaza soso azali même azali na kati. Na mystique a fumbo mo ne lo mo lumière. Mystique a fourmi te mo fourmi azali na kata. Azali na kata arche. Et compliqué disque. Biso to azali na arche de Noé, c'est-à-dire que ba misili to ezawana. Tango yo ko bimisa boto betelo bislo ko papa ba betela na nyo. Non non va d'ailleurs. Donc biso to ba donc biso to boule mara mususu. Na ngutu nazo boule disco kutu. Faire tanga ko sala ngomba la monga ke na ngwa tati na église la catholique apesa sango. Ngana boule bilo moko boye ndenge eza boye. Muka tombo le 25 oyo matanga ya papa na biso. Je sais qu'il y a beaucoup de sobima. Est-ce que Ferrego la présence na ba c'est long à embellir à immortaliser encore chanson. Il y a papa Joski Akala à côté vite fait studio et ça va te plaisir à trop mais le 25 présence à Ferrego parce que bon ça podium artiste ça fait pas prester. Oui, normalement faire déjà te magasa honora qui il fallait que ça la cause na yewana. J'espère que ce qui va programme na. Mais là tu commences à maramba montre te papa. Matanga mais à voyager. Mais quand même à ça c'est nécessaire pena yango wana. Que non de kona biso à rendre grand frère na hommage. Mon ba Joski Kambuku tandenga za na baza ba grand père oyo baza na ba chef d'œuvre ya kosala. Là c'est vrai. Yango mon affaire atalaki alumi non. Papa Joski d'abord. Avant Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko ça intérêt. On insisté le a 3 Ahmed Bakayoko. Mais c'est congolais baza trop complexé. Complexé comment frère na bon ba ça n'est bien fallait pas qu'il ko fait l'homme d'accueil. Ko kende pe za ko sili ça pas matin. Ko kende za ko sili ça te. C'est normal là que ne ba ke wana. Mutu bande ko liana ozo me na ba kufi yo c'est ka ata papa ozo na ba non ça fait mal biso pe de za matanga. La battre Fergo l'orgueil à saboter matanga ya ba faire akomaki derrière na page na ye akomaki na page na bi mes condoléances tout le monde est mais présence aussi important ah papa ata yo mu ko fait le mdeku double qui asa wana fali pour kambo moto abemele pese moto ayebaka te pesa yebi ye moko mi pese trop donc biso to kozala te obligé to ke naka na matanga ba to ke ba pesa okomola mboko. Okoma bitambola tambola net personnage à bouteille à whisky. Oh. Papa, sika. Biso faire azana nwenge. Ata la jemele. La musique a fourmi pendengo. La musique a fourmi. La musique a fourmi pendengo le bipe super vion. Aga tali babota kosele ba mpesi ba muke. Azonge naye. Musique a fourmi. Ko fait le mdato zo tonga. Ya coronavirus. Peuple congolais tomboki comment fait-il l'artiste mon te mais balobi tonga te mais tonga à partir à 50 ans matati nous tu les pas dans Rosango te là encore jeune 45 ans et pas dans Rosango te a Rosango ngoni ah ça doit matata mikolo bato bazo zo ça voyager force de tonga ba ça te batata mikolo nde fo bazo tonga ya coronavirus ba gente hein mangwele wana pena jeune Rosango nde wana 50 ans la partir à 50 ans jeune ça n'est qu'à tester kaka test kaka mbala moko mais ton vaccin te orozandeni tata mukolo nde fois 50 ans mata benda na otonga na yo soko komi na ba 80 ans lidaye na yo parce que il est trop par rapport à répétition faire que bon répéter mais comment ba répéter non répétition zo ngala te tellement que ba congé l'équipe puisque faire que la bêta concert bana ba te faut ba pema ah ce que ba bêta les sous repos donc j'espère que concert ba répétition et que zo ngana dans le monde to ko zala toujours na répétition. Pourquoi faire gola to chiter dans les bocards de la presse. Les padres moko antombolo azabel et bien mboka na ye que ça mboka d'abord mabela batata na ye nano na bankoko na ye parce que kin faire azate ke la résidence te kana bofa. Toujours permet na RTN c'est référence nationale. Donc il y a un monde faire l'équipe ba monsieur belé bambeyambe. Pour il y a trop de musiciens bembeyambe.
Est-ce que là la raie banarate? Oh boy, tato fleuve, oh tato boy, oh sok manga tato. Même dans la bande que belé, ça c'est pas là né awa. Ça c'est là né placé. À ça libre ça. Soko ke na États-Unis au lobby. Na kumoko on bola la rawa. Soko ke ndika na Miami, ndika na Miami on tuna na linga mona pa Eric Ross. Ba kula kiso moni ndako na vanda kana. Rihanna wapi? Aza soki na mbuluka. Oh nani boy, aza soki na livuludo. Kuna star il faut ba place oza. Vraiment. Faire aza na beau place oyo ebelier. Donc ba ebelé ba zela ba za la calme. Album maison ma biso nde to za boye mémoire na biso ezaka gestion. Tout ça toujours positif par rapport à ma biso quoi. Ba programme na yo, ba programme. Programme bana poto bozela ngai na dédicace na yo. Bana poto bozela ngai na zo les Gaulois et les Gauloises. Qui a dit que na koya na cité pona pikola ngai na zo pikola pena Tour Eiffel. Bien sûr pena nga boy na zo pikola c'est ko pikola. Vidéo ne tombera jamais puis TV za radio. Na remona vidéo. Na zo pikola. Donc bozala bino calme bogarde de la presse na dédicace na yo to ka bona mo katombolo naza garder des temples yo tubi faire nga na yepe na tubi yo po a mutaleki pe mutazate au contraire ko tunga na leki bango nga na ba émission na ngebele cartona na mboko mbanga na mbange kanga o comprendre tumba lelo ba yibi yango bakanga ndika machine lo baki wana ba kosa ba na chaîne ba tia komona ba créer ba problème maman na problème talaka ba ba changer ba kombo ba chaîne ngai naza collègue ba Jean-Marie Kasamba ngai. Oh. Pour la Mouga Tombolo TV. Oui. Ngai naza collègue à Zakari. Mais naza vient na père spirituel na ngai. Ngai naza collègue à Jean-Marie Kasamba. Un collègue à plus Moabilou. Bien sûr baza déjà baza na ba titre mususu. Ngai naza collègue ya ba Laser Ntambo Mwamba. Papa Molière. Po bango ba futa ba cameraman. Ngape na futa. Mais ba futa ba cameraman na bango. Ngape na futa cameraman. Na ba tona be mususu na ba chaîne oyo ba ya bango te. Et bon nga journaliste na nga za chaîne te. A chaîne mo ka sala kuna. Ngai naza collègue donc naza moninga na bango te ba petit o mona ba sala ba chaîne na ba to belé o chaîne na ngai tcha kombo no tcha numéro na yo nani acha pena kombo na ye la chaîne potondi ma pena que chaîne wana ya yo o mona boya tche so exemple c'est quoi kombo chaîne et après oh o monte nga na tche mu kwantombolo tchivikanga nani akoya ko sala o ya nani ya ngai numéro ya ngai logo ngai moko. Voilà programme yo ba dédicace noto chité moko to. Ba dédicace d'abord on a vient nga Miguel Mbongo azoko tala ngai Miguel Mbongo le cashman nazoko lela o mabe na PSP ba mota trop na vient ngai ba lobi mutu na ngai qui a dit que Gilo de Milano Switzerlandais akosala makambu te di vient nga Popol Mola nazoko lela o mabe vient ngai Popol Mola pire via petit na ye yo moko DG Plaise Polo ba mota trop pichu boto ancien nazoko lela bino mabe ba visa pour papa na Herveline maître bienvenue Faso mon général balobi lakini d'abord calme na gouverneur de la ville tozoko tosa c'est kotos confinement couvre-feu Zwambo Tatro gouverneur de la ville balobi Jatinim Bakangobila na PSP ba mbota trop na Levin Paikin propre na PSP Frank Mamba na PSP ba mbota trop maître bienvenue Faso na Bosanité Silvano Kasongo la ville est calme ndenge toza boy la ville est calme donc bambota tona ba constituer ya mboka Fachi Béton bendara déjà ya ngwana molonga nya bato maman Denise Nyakero na pese bambota tona fondation la Colombie maman Amida Chatir wana déjà ils a ba base toza toujours ensemble qui mezala donc le pays est beau et puis est bon je vous dis je vous remercie Batunangai nazoko le labino mabe maman présidente merci beaucoup mon frère voilà mesdames et messieurs nous sommes déjà na bandida ya beta déjà vraiment otomeda bachalia oyo verset beta na aéroport voilà mesdames et messieurs nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à notre équipe technique qui travaille vraiment au four et au moulin. Merci à vous, Guissolo, au Prince TV, pour l'excellence du travail. Sans oublier les profs Wassim Machine à montage. Merci à vous, à ma consoeur, je m'appelle les gros bébés de la presse, la fille qui dérange. Merci à vous, notre d'abord, Chuf Levril, et le grand Petro Dalla, c'est Chibé Koumalou, TMSI. Très puissant. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent des partout, des gens qui sont là pour nous assister. Merci. Merci à vous, Evar Sabdallah, qui me suit depuis ISA. Merci aussi à vous, Manusur Sidi, depuis Île Maurice. Royaume Kassi, a fallu Poupa. Merci aussi à vous, Omar Sidi Nakati, à Nations Unies, Royaume Kassi, a fallu Poupa. Merci aussi à vous, Odilom Ampouy, à mon vieux boutique, exemple, la souveraine réduit ceux qui font Yabilele, archevêque le Bobo 0 Fénéan, toujours pour clore mon vieux Kenyois, ce garçon de la ville. Merci à vous, Maman Chounatati, la femme d'affaires depuis Paris, ma Belgique 2. Ma Belgique 4, on se retrouve à la prochaine mois pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoire Télévision pour la suite de cette émission. Bye.
Tolanda Tozua Banyuze Congo Victoria TV ya JB Kumalota les boss Tolanda Tozua Banyuze Bala Poto, Bana Kin, Bana Luanda, partout dans le monde. Congo Victoria